Bonjour, mbote mingi na bino situ ba bolinga mama Eliane. Tunapesi nous ba mbote ba ebwe ma vie muko wazima boni ba santé boza bien. Est-ce que bolamuki bien? Santé ndenge ni nzamba la musibiso na makasi. Sisiko ozali so bien nzamba la muso na makasi. Pese merci kumisa ye. Pamba te kolala kolamuka eza habitude te tant tolala ka toyeba te tola kote ko lobi to kolamuka to baka toujours que le lendemain appartient à Dieu. Merci mingi na bino nyoso to bolinga mama Eliane. Obo sepela mama Eliane. Obo sepela kana matin ya mama Eliane tu prépare nous pour le mariage. Ils ont des concepts ya Eliane ni tu TV concept ya émission na biso soki na yaka na liboso na bino na yela bino mingi matin po awa na YouTube mutu na mutaza na musala na ye ayaki ko sala ndena ba toujours que émission na nga na sala kaza pona ko bebisa te ka sezakande pona ko bungisa wana na pesi mbote mingi na frère Jeff Ifonge parce que frère Jeff Ifonge ba toujours que avant ko bima sambela ok yo zongi sambela avant ya kolia sambela avant ko sali kamunyo surtout au sambela ce qui tongo etani koyeba kokumisa nzambe kopesa nzambe merci lelo nazo profiter na mateya ndeko na biso bandeko na biso ba ye frère Jeff Ifonge ngai pe mama Eliane taza pe ndeko na yo yona ko profiter nga na okindi musala lelo toza vendredi ezana bato bazo balana boyebi etenga na saka musana ngai ya service traiteur la Providence Nzamba salanga ngolu 15 yango nazaka entrepreneur naza chef d'entreprise na kati ya mboka ya France. Mosala nanga na sala ka esima mapena maboko ya Nzambe tata parce que Bible lobi nani oya koki kobotola oyo eloko Nzambe asimi na maboko na ye. Donc o Nzamba simbi moto ko botola ngo azate boyo kaka la providence. Donc dans la providence de Dieu, la providence c'est la restauration. Dans la providence de Dieu, il ne manque de rien. Yangwana tozalaka boye bande ko bitumbera de gauche à droite, bakozo ba photo baki ko boka na ba cimetière, bakosela la propagande mabe et tala boye Nzamba zo batela ça fait 15 ans. Mosala zo kende en succès na succès. Nzambe azako batela toujours musala na ngana pesa Nzambe merci. Lelo lokwa na tombeki na mateya oyo ya frère Jeff Ifonge sur la protection divine. Protection divine. Tozaka ben a besoin de protection ya Nzambe biso wa otosima maka na Nzambe na jotela bino mateya oyo boyoka yango sima nango tokosukisa na nzembo ya libala service traiteur la Providence na sala kamingi ne mabala na zande spécialiste ya mabala yango ne musala oyo ngana salaka tolanda frère JF Ifonge na PCP mbote na libota na yemo bimba na frère Tangi na frère Aline eska bazali na frère na biso oba yembe kine papi gen nzembo libala en tout cas na pesi bango mbote belé tolanda mateya oya lelo pour nga nazo bima na oke musala nazo ke ni musala po babala ni moko bazo bala na lelo na yango avana ke ni musala na préféré ki to partager nanu mateya oyo ya protection divine avec notre frère bien-aimé Jeff Ifonge na sepela ka tala ba quelle grâce bien-aimé Koloza oza gâté na malendi ici quelle grâce. Bien-aimé le Seigneur, Nzambe a pambola onde kozuli baku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé lelo na yeko swana yo sur la protection divine. Bien-aimé batu mingi balukaka protection ya mokili. Bien-aimé protection ya mokili ekomemuka na kufa. Protection mokili bien-aimé ekomemuka na ba condition. Protection mokili eza protection ya diable. Mais bien-aimé lelo na yeko solo protection divine. Quand on parle de la protection divine, toujours comprendre que la protection moko ezouta pas Nzambe dit amen. Toujours comprendre que la protection moko divine. Donc tant qu'on dit divine, divin, ça veut dire quelque chose qui vient de Dieu, bien-aimé. Et on dit pas Nzambe, c'est que Nzambe likolo misu na yesu tala kaka yo. Bien-aimé tamboleli na yo, ndingo zo tambola, bien-aimé ba kokoso, ba accident, Nzamba zo tala yo, pe azako épargner yo. Yo ba bengaka protection divine. Bien-aimé dans les Seigneurs, grâce à Kolandangai, protection joyeux au nom de Jésus-Christ, dit amen. Amen. Protection divine et tambolanayo, vino mobimba, dit amen. Amen. Verset moko, dans Josué chapitre 1 verset 5, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nul ne tiendra devant toi, en Benmeyoka. Et l'autre mon côté, bien aimé, écoutez la liboso na yo. Et l'autre mon côté ko bundisa yo. Bien aimé nzamba lobi, bien aimé baboya nzela moko kasi bako palanga na banzela sambo dit amen. Nul ne tiendra devant toi. Ezala bandoki ya famille, ezala bandoki ya quartier, ezala bandoki ya collègue, ezala bandoki ya monde physique, le monde spirituel. Bien aimé bako lunga yo te. Ba reno na bango ya butu, ezala ya moi, bakota na ba temple ndenge balingi, bakina na ba mai ndenge balingi bien
bien-aimé, dites amen que bakolonga yo te bien-aimé. Yoka verset na biso. Kobanga makamezo comme le mikolo te. Soza malade bien-aimé, kobanga ngote. Problème c'est comme le lolo. Kobanga ngote mikolo yo. Bien-aimé, parce que tu as Jésus-Christ. Parce que nzamba tsali te olandangai. Dites amen. Mon nzambe a solo. Bien-aimé, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Verset qui toko. Yoka comme Jésus-Christ alobi, nzambe na biso, alobi, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est-à-dire ndenge nzamba batela ka bana ndenge moko. Bien-aimé, ndenge batela ka oyo, nemi yo mona bana na yo. Mais mono ya mabe, yango bien-aimé, utamususu, ndenge saka na bana malamu, yetamusu sana ete. Voilà. Ndenge pika na nzamba za na bana ye. Yoza un peu de yo, nzamba sa no ndenge nini. Mais yoka ndenge azoloba. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, nzamba lobi akotika yo te, abandonner yo te. Albi nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, protection divine. Bien-aimé, leki nyonso. Mingi bakile na ba protection mokili. Bakanga bango na basinga na loketo. Bakina koluka ba bag magique. Bakina koluka bikeko batena bandako. Bakina koluka ba cheneti bakambe bele. Bilomso bakina ba suki. Bilomso atina salu lemo. Bien-aimé, ba protection mokili. Yeba kozotambola na diable. Tant kozotambola na diable, yemo ko buma yo un jour. Mais bien aimé, ce que vous la protection divine, bien aimé, yamone komimo na lola, yamone bakolonga yote. Pour protection à diable, protection mokila basinga loketo, bien aimé, ce qui moutimora lego na puissance à kozoayo. Voilà, c'est ça. Mais protection en Zambé, et ça la moutimora puissant nini, à kolongo te pambate, yoza na tout puissant, dit amen, alléluia. Bien aimé, nzamaza le tout puissant. Dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit qui est le numéro 1, dit amen. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le trois font qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le trois font qu'un. Le Père, c'était dans la loi. Bien aimé, le Fils, c'était dans la grâce. Il est venu accomplir la loi, c'est que le Père avait fait. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, il est avec nous maintenant jusqu'à l'éternité. Donc, bien aimé, tiqueté, protection divine, zalanayo. Protection divine, tambolanayo. Mais ce que Dieu te demande, bien aimé, c'est la repentance. Bien aimé, que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Soko c'est non retour pas nzambete. Ozaka na mokili. Bien aimé, moi protection divine et zanayo ezalité. Donc vous en avez tout bébélé. Bien aimé dans les seigneurs, il faut kabona batu yamabe, pena makambu yamabe, pour te protection divine la tayo fina mobimba bien aimé. Bakolonga yote. Nzamba pablo ngozali baku ya kolanda ngai na kombo na Jésus Christ. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Bakuya kolanda ngai na kombo na Jésus Christ. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce, mon frère. Nzambe na ngai nakosuka wapi nzambe na ngai talata ngai mwana na ye vi na ngai nyonso bloke libala na ngai nyonso bloke makambo na ngai nyonso bloke papa nakosuka wapi bolaka liso na ngambo na ngai tokodebloke nyonso bakangaki ye tokodebloke nyonso bakangaki ye.
fifunge moto na nzambe azosolola bolandaka mingi mate afaya je ngai efungolanga mingi ndenge naza abone bongo na ngabo chaque jour fona ka frère chef fifunge mikolo nyonso ifona ka frère chef fifunge wana na sepeli merci mingi na mesi tout na mama Elia Nitu bon continuez toujours kotala merci na babonner asika bo continuez ko s'abonner abonnez-vous massivement quand dans le baquet Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambi kalosa kumuna nzamba ni bashitani bana betu bonso ba gros bisous quand na yebisi bino kenga na ke musala spécialité na ngeza rande mariage abo mona kana sa be mission na sur le mariage. Alors mariage on peut se zokende kokota ngo sans le sambo au mona libala pesa ngani umela raté Bible lobi une femme sage bâtit sa maison et une femme est censée la renverse par ses propres mains. Alors yo moko pona tu veux être une femme sage ou bien une femme insensée soko lingi libala na yo il faut obata libala na yo surtout mingi na kati ya lo sambo. Bon, on se dit à bientôt. Tous à vendredi, mais il y a les gens qui se marient le vendredi, il y en a qui se marient le samedi et le dimanche. Voilà, on a télémi, na ki musala ka ande frère alobi protection divine. Na oki ndosenga protection divine, nzamba ba telangane na okine malamu, musala ngele ka malamu nyosho le ka bien et puis na retopeza bien, on a tokuta na ka suki, na oti musala par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ba gros bisous, bye bye.